GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, pena confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula. Pourquoi maintenant? Nyos Izana Kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mubimba. Lumi Kosanate. Tata, akutika la tata. Lelo na memeli bino 2 promotions. Pour na bino ba papa, na ba mama, na bana. CP la TV, ezoye la bino na 70 livres. Bwana orozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote. Wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois. Wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo so ma box na yo, lelo, denazolo ba lelo, papa, maman, numéro zo le na se, appelez-nous. Togozala wana pour na copier so box na yo, c'est là. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Babango, avec Yves Ipan, tous directeur des infos, la fin avec la série continue, toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Pro TV, avec les boss américains, Raph Ngindu et Boss Abosson. Merci à toi, Raiskangi, les réalisateurs. Voilà. Merci d'avoir retour pour sa confiance toujours dans l'émission Nabino et surtout aussi dans le procès que nous avons Simon la poto ya kala na moni ma biscuit papa social papa métro et na moni ndeko nanga kati Christ mo le futur c'est dit qu'un tango roda bébé miné français de France et pemeli wana na moni pangi de moi à Monica Akassel sur papa fa motema de soit Elilia Kolo Elilia Nzako l'image dédiée et na bosanité la fierté d'Afrique Chancel Memba. En tout cas merci na Jean Moulumba était centre de Bruxelles et na moni aussi Costa du Makoulo mbetula papa na badlé de mi pembeli wana na zomo na mauvais à Kati Kabaka Banguchiko dans les champions de Genève. Merci na maréchal Souvé ça restaurant les zones à Kata Dallas. J'étais officiel que nous sommes déjà avec Kabamba Massassi l'artiste comédien Oya Sala ba ivre et belé et tikala jusqu'à maintenant aza continuer comme ça là et les autres qui te beta juste histoire historique, il y a théâtre congolais, comment et banda, évolution et zandengeni et puis tu recota moi mike ba dossier mike za na monde d'abord pour l'instant. Bonjour Kabamba. Bonjour Yvan. Et bonne santé. Par la grâce de Dieu ça va. Voilà, quand même historique. Il y a théâtre congolais bandi ndengeni et bandi na nenini et puis nani a pesango Valère wana lelo tout le monde artiste ba comme belé na katamboka na biso. Valère Yambo na bani kota sukana nous Valère ya artiste wa peshango wa sale lengi wa sale que c'est les groupes salongonde et sala que les deux artistes va comment ebelé ba to comment considérer na théâtre c'est les groupes salongonde et boti bana nyos bakoko non c'est les groupes salongonde. Donc na histoire il y a théâtre nenge bandi théâtre bandaki après la mort de Jésus-Christ. Na mikili ya poto ya barom kuna tango Jésus akufi nde bato bamona kisko balakisa bato ndenge nini Jésus azalaki kosala ba miracle na ye babandi sikoyo kosala ngo Yesu ayaki boye azalaki na boye Yuda ayaki na dipa wa ayaki boye basala alors et salik sikoyo basala ngo sikoyo na kati ya basale pour comment na salle le ezaki facilité parce que baliki na beta bazo na bangomba il y avait des ngomba soki ngombe kiti bakati kati morceau ya ngomba moi vidwana batelemi na se bango basaka na likolo ya ebanda ndenge wana alors et poussani tina ndi baye koma na ba décor planté yaki
basali décor moko oh Jésus asalaka na bayuda mais batongi ba béton wana etelema ndenge wana mais oh Jésus asalaki déplacement asali ba déplacement parce que moi ba notonga ba décor ngo belé na babisika msusu ezate donc elongo décor planté comme décor déplacé mabaya oza ke no bosala décor ba fabriquer décor voilà voilà ndenge groupe salon za sali boso donc tina ndenge ekota na kati ya salle donc théâtre banda après la mort de Jésus-Christ et ndenge ba romain ba travailler ti théâtre et boti cinéma. OK, wana na niveau ka ya théâtre. Alors, si on a mboka na biso na RDC dans les années 52 53 51 52 nde théâtre et bandaki na Lubumbashi. Théâtre bandaki na Lubumbashi. Et longo Lubumbashi na 54 théâtre et awa na Kinshasa. Tango na Kinshasa, il y avait Maître Toro. Oyo ya Yolo, Maître Toro. Tozana Massambia, il est encore vivant à la Théâtre National. Tozana Mongita. Papa Mongita, comme on sal Mongita wana. Mongita wana zaki moto ya ba théâtre. Donc presque moi batwana ndi bayaki babanda ki théâtre na mboka na biso. Alors dans les années 54 ndé bandi. Alors groupe Oyo et chaque ce mouvement yaki groupe Maboke. Groupe Maboke yango Maboke yango nde yaki ko banda isali sikoyo théâtre ya Lingala na radio na 1959. Yango bandi na 59. Donc tu évolues dans les 5 ans et comme 60 quelques groupes wana ezalaki kaka yangonde et soutenaki mais les wana na radio so wana radio na bino donc ba 19h ba yvana na radio ba via facha son do vient na moi il faut préparer ba pile voilà do préparer pile ba pile mongo Toshiba allez wana na ozalaka ebionta ozalaka te ba pile Toshiba marque Toshiba ya les wana do vient faut son bango ti ayo na radio a préparer déjà son abomi radio na ye azeli na butuler bat ba ya pa batie groupe Maboke Mame Waso qui kwanganzala Mama Moseka Mama Impala Mama donc baza ebele Mama baza ebele voilà ba komo mususu ekimi donc voilà bangunde babandaki oyo batiaki na tawanda dans les 60 quelques bango batiaki déjà na radio batiaki Guna radio. Alors, Nasima développement et salami, nande groupe Maboke et yo Kangana, groupe Salon et yo Kangana, télévision, voilà démarrage. Mais sans oublier na Pembeni, il y avait les à côté aussi, bah groupe logo la Mutombobuichi et Zalaki, groupe Mutombobuichi Théâtre National et Zalaki avec Kalende Mundelendombe. Bazalaki na kati donc moi ma groupe Salami après dans les années 60 quelques na Kinshasa. Voilà, groupe Salongo surtout l'a dit bien et bandi na neni no 75 non 75 voilà les groupes Salongo et Bimi Salongo et bandi 1975 voilà il y avait Shaba il y avait Inga Mama Linga Bomengo Baye Mabele Baye et Balé Mondial Mopepe Kingo Mwambe Monoko Badulunga Fura. Donc voilà. On a soit Koufa, dans tout le monde, il y a Nobel maladie sida, on a été Sonzo. Ouais, tourna qui a sagé maladie. C'était Dudunga Fura. Non. Azalaka, moi, ni tu vas vanter le coup là, de Nabiso, Nani, Mundoueri. Ah, viens, Ebale Mondial. Ah, voilà. Voilà, Ebale Mondial. Kassia, on a vu Ebale Mondial, mon pépé, Kingo Mwambe, donc maman, Bomengonyo, Soumabele, tout, donc c'est Rouana. Et maintenant, avant on a habité Massasika Bamba, Ozaki na ba comédie moment dans sala, comme le bibéro à moi na colère fou moi est-ce que on est na kati ya groupe salon otezaki libanda groupe salon. Non, ba gag na sala ki angolaire na pardon, l'air na Minzoto parce que 81 ndenga na kotaki Minzoto. Donc 79 à 81 qui parle au Cambané na Qatar Black plan de formation. Alors 81 quand on Minzo doit préparer poto na kimi na qui tenter chance pour na des poteaux. Voilà. Et voilà. Et Simipe Simba qui peut nous passer en septembre pe der Minzo to poto ngape na kipe na loana. Ni pas na liste wana et Simba qui peut. Alors ce que na qui na osala Minzo to mais na osala bagag na osala wana et salami on a wa nana betio na 1983
Les 80, vous avez 9 ans. Merci. La mise à 83. Donc l'air wana ndé na sala ki gag wana. Na salango mais na zana minzoto. Parce qu'il y a de part il y a trio da soufa. Les trio da soufa l'air balongwe. Biso ce que tu dis moi les colo tomate étagère. Tant tomate étagère, na roma ta pas matin comme na moi boula ko créer basket, na créer basket wana. Donc air mo viva la musique beti na zai numéro 1 ngana sali gag moko que c'était remené à beti automata na parler du peuple na sali ciseaux donc na bolabora ciseaux donc na za obeta babilo ko na menazaki na minzoto tant on a moni que minzoto ezo échec minzoto per falo ba refoulé onde idée ya ko tanga que bon na kota groupe salon donc mardi le 9 juin na 87 de na kota ki groupe salon. Ah, ça c'est bien. Et maintenant, bah année au bino banda musala wana tango bo sala ba comédie ou batu banda ko sepela lango même biso to kutango to sepela lango to seka ya makasi. Considération za ki na président mboka na ba homme politicien mboka na biso et zalaki aussi na bateau yo banda ko fina ko pesa finance na bango banda financer bino ndenge za lelote est-ce que zalaki vraiment considération ezaki makasi na l'air wana parce que il y avait pas beaucoup de groupes. Le groupe yaki mingité considération yaki parce que ceux qui étaient de chez nous ezo le kanabutu c'est balabala ezo kauka. Balabala kauki. Donc 21h30 groupe salon ibandi balabala kauki et tango ezo si la 22h ba troupement na liboso ba lopango na bandako balabala do ba troupement ezalaki osalema bana basala commentaire ya histoire comment l'équipe Massas a roulé l'ombe les sous ndenge ni a loué ça les défaites na ye donc muninga loué ça les défaites Massas a pensé fadé à récupérer ça défaite donc ma solo on les a robetama donc comment moto 1 Massas a dit bon mandenge nini donc c'est dire que ba commentaire wana ki si ba tchaki na biloko ngana li bébé si muto to machette ba bête voilà donc ba commentaire on les a robetama surtout celui-ci considération ezaki na ba kondi ya mboka bakonzambo bazali so bavandi el moko groupe tel jour na anniversaire na li groupe salongo e ya na lupango ya ko jouer toke to jouer to zemo caché sponsor pe zalaki pe pamba na l'air wana pour considération zalaki même na niveau culture art considération ezalaki même ce acteur et ben lelo sikoyo na mayanga mbinzo makayabo ndunda ebimi donc tout basangisi na nzungu moko sikoyo na ngombe na sukwa mfumbwa batie madeso basangisi yebi toto kolega na bitoto kodame nini okosala nini voilà pas des ordres côté sikoyo et na moment moko groupe ya ndo na biso ngade na ngade so yaki et chaka bino pena mo pandi likolo groupe salongo bo premier groupe yo et ça là vraiment rage danger na kata kichasa mais tant ngade na ngade so yako ya autolongwa na ba groupe yo zalaki aye na chic choc luingi ba chaka bino pandi likolo. Et ça, là, maintenant, pour que le groupe Salon diminuer par rapport à groupe Yangade Nangadios. Et là, on se Salamaka, moi, et dans le rappel départ, comme on a 8-9, départ, et on a toujours 1. On a dans la 3e promotion dans Minzoto. Biso, il y a qui dans Soufa Liboso, biso, il y a 2e promotion. Bangade ba tamso to ke poto minzoto ba célébrer balongo na bobo tseleki ba poto ba balongo na bango nde bangade de ba yaki mangwawa yaki balosombo ba yaki équipe yaki na sima na biso na l'air ngadi la sali chic choc loyenge ngana participa ngana kenda ko chama boko pour que chic choc est un mouvement bien que soki mo razo reconnaître en côté mais na mamangi ba benga ngana kende ko jouer na jouer ki zengi kuna na beta kuna donc ani baninga o ba yebana ki na ya benga ki boya bochanga maboko bien c'est bien que yemo ko so benga ndengo na tikala ko yate ayaka te akuma ko yate ngadi ko benga na téléphone bo solo ni bien mais elle mo akangi téléphone o benga o yate bon eza mutuna mutuzana ndenge na amla makambo l'air a sali succès na chic choc loyenge na obeta monokote c'est le premier groupe oyo et joua na lendi et ça le spectacle jour kanga kikeni donc a joua na lendi
Samedi, on va jouer samedi, dimanche, mais il y a une lundi, c'est-à-dire que le producteur va y avoir chic choc loenge yangadiada, ils ont joué lundi, mardi, à partir de mercredi des spectacles. C'est-à-dire que 12h, 15h, 16h, 16h, vous jouez 21h. Donc jeudi, donc Agnataka Pandi, Agnataka Pandi, donc vraiment en tout cas, ils ont la mais tout on est à temps on va autour sans contre dialogue. Les babette na salon sans contre dialogue. Regardez pas yaki, pas betaki. Voilà. Tant on va jouer sans contre dialogue, démarrage d'épée. Yangoana de la Kendaki. Donc c'est des groupes auto sonité, tout le bélan qui en tout cas, Nenge, Nadia de Ajoua, Banda lundi, ti dimanche, groupe Mokona ne Kokabongote. Alors, les groupes Oyo, et Kangaki, 3500 places, National Boy spectacle, ça m'a touché, c'est les groupes Salongo. Ah bon? Tant que Betty, vers les années. Hein? Année non? Non. 92, aïe, 93, 94. Voilà, vas-y. 93, 94, je crois, les années en Guana, dans l'air, 93, 94, oui, vers 95. Tant que ça, sans contre Diallo, on a parlé du peuple, to Kanga qui 3500 places. To Kangi, plein, et tu gagnes des bandes. On a salle. La salle, 3000, n'a 3000, oh, bah, policier va salir. To Kanga Kiango. To ye dimanche et lundi, chinois le bino, Bobuka Boroyo, Lobo ya Buka Boroyo, Botika Boro, on va en Dengwana, et si vous chinois, il non, pas pour tuer, ça il a un boulot, sinon, ce sont artistes Bomiango, et ça les faux. Donc, c'est les groupes Salongo. Oh, les lots, moi, plein place, c'était des groupes Salongo. Donc voilà. Et groupe Salongo, est-ce que vous aurez chance de recruter le président Mobutu? Parce que tu as dit que moi, Mingi, nous allons biso ya mukuse nani takinga zonga kasimate dans ta mingi ba spectacle be bando ben ce groupe Salongo pe Masasi a robeta pe tout le que le fait musée plutôt Mobutu c'était seko au mona yepe pesa mbote et puis musée mais na beta tolo tendengeni so et le wane salama tout le monde a Mobutu 3 fois. Le président Mobutu, le fait Mobutu, tout le monde a 3 fois. To Simba Mobutu na maboko, Simba Mobutu tali mwana mbali, ou bien en tout cas au bois qui mise dans les colos tali mo, oh mwana mbali tala beauté vanda au Simba Mobutu vanda parler na ye, 2h du matin, toujours solo la na ye, question réponse à tout nipe, wapi mwana mbali yo Kabamba. Ah, les ratuninga ngaye mo nazo banga koloba mon président, mon général, mon maréchal do nazo moni lo koloba te mon président kombo ndo nazo te na koloba nini na le nazo lenga nanga kaka kutala ikabo na olenga muntu avanga kola betonga na awa to vanda ka boy isonyo so minzoto non to vanda ka izaka isengo achalar wana pe misa trouble donc na biso yaki makofi ko kabula makofi donc yinda ka pe na biso pona lar wana à part ça ils ont lengi ngara na musée musée to na musée ya makibiso aussi to jouer devant musée aussi yaki esengo aussi sans compter ba généraux na biso après c'est Luki Likulia donc bango to kenda kuna to tambola ba colonel to tambola donc na l'air wana ezali pe moi bien ezali pe ndenge mususu donc ezali esengo komona ke aussi mi président mboka ozu pe fufu ba pete ba dame badi na yepe donc ezalaki kitoko na fier to wana fier wana ali na gouvernement oyo est-ce que ozuita kokutana président na biso pour l'instant Joseph Kabila oh nante nanu zwam na nante bon nanu zo occasion nanu zwam te hein l'invitation de Zamba au salaire que tout le monde président bon Joseph je ne sais pas ce que au monde nango mais parce que ça pour et opportunité et mon nana il faut entourage et bâtir la culture ce qui entourage et bien bâtir la culture bon mon président car bon président non il faut que bateau ba na production ou ba entourage à président ba non président a travaillé trop. Le président travaille, il faut se détendre, il faut se sécher. Il y a le président faut se sécher. Pour le président sécher, il faut nini. Il faut groupe où c'est que ça président. Dans mon avis de mon boton, vendredi à 19h30, pour c'est que ça président. Le président dit que non, on a 1 heure du temps, on a séché ça. Mais ce staff on a, il y a
président m'a rebellé na mutu ayibi ne pété ayibité na bandela wa stressé méchant président zo vanda méchant oh il faut équipe va conseiller mutu production va été faut tout le président a se détendre président au seka vendredi oh président jeudi wana kuna en tout cas avant voyager vendredi mais jeudi wana faut seka na 19h30 il faut équipe donc so équipe wana ezate mais na tozaki na barumbu et pas ya les raisons dans l'opula sans compter na mayemo ba misa msuba ebi ngana na kuti mwana mwasi moko qui ne parlait pas qui ne mangeait pas à l'hôpital ngana côté pas mista na ngana et pas docteur Sami na l'opula Kasai na côté na moni mista na ngana kati le master pe salaire na soma mapa ngana de boulot ba petit ba duma ba teji ba duma na sima nango oh lera opia mbongo na bimi mwana na Alexis mama na ye mère wana alandinga na libanda papa masasi pado mwana nga lia katali wakati alaki siolo la alaki so yaka papa osola nena no ebise nanu alia nano na yokela mama na zonga na ye na meko lopsa mwana akolo batima zo seka kaka na koti mama na tangi sengo na tangi lipate na tangi mindondo do mwana zuka elengi me pour ça le bezat ne c'est entre sol na zo na 13h mais faut liana moko nano pomme moko nano mwana ona ba pese pomme de terre na ngombe alia pomme de terre moko nebse na zo na 13h na 13h tant na kota awa na yoka ke olia ki mi balé mwana na zo 12h abe yipse mama na mama sasa oya mama pesa pomme na lia akomolo alobi ba pese mi balé ali na leki na 15h nebsi mwana na zo na 18h30 na zo na 18h30 mwana ona alia lobby nango 2 jours et ça na zongi parce que na on va na 4 passé if na zonga na sali 2 jours olandela mwana ona allié abandi koloba na zonga 3e jour babima na hôpital mama wana tilelo atikala kolukanga te masasi merci na musala osali mwana nanga lobby mwana nanga aseki mwana yoki bien mama na tilelo nzamba zokanga bisika za so azokanga so temba monanga tilelo mais travail na sala ki ya kokende kolobisa ko pese condition avant na so lingina ya na fona ko na ko to les 3 pommes mwana na parvenir ko les 4 pommes na 2e jour les 4 pommes mais mère wana bima na hôpital akenda na ye sans suite mais azova na barumbuka na kota rai amonanga te pour me dire que masasi merci voilà ils ont mon salaire to salaka donc c'est que ça va c'est pas donner n'importe qui hein ceux qui ba kondi baza stressé moko il faut moi na ba feti moko boye loisir mais so ba yebite nani ngo yebisa bango izaka bazinga na bango ba conseiller wa tchaka nde ba yebisa bango mais so ba conseiller bazo boye na bango yebisa bango to za la rwana te ba ko za la rwana te so ba piquer voilà et maintenant lelo kombo ya maboke euta wapi o batuze koma wana mta maboke wana na masasi wana te sele wana mta maboke kabamba wana mta maboke kombo ne euta wapi et puis tamba benga bino bata maboke et ça la bino non ndenge tamba benga bata maboke c'est déjà un farceur maboke comment un farceur celui azana tinate ozape na valeur te ko farceur mo boye o muto maboke komba maboke ezali groupe maboke ya ba mame waso ya ba mama mandola groupe na bango ba mama ba vie ki kwa nzala groupe na bango nde muto ezaki groupe maboke donc maboke ndagi leader maboke ngali mazaka leader et son âme repose en paix à Sakoufa il y a le solo trobeta ma solo ba histoire kaka donc maboke ngali ma azaka leader ba tie groupe maboke ezala ko groupe masasi groupe papa wemba oui hein ba ocha mutu moko na moko donc tango groupe kombo etombwana sirwa na radio groupe maboke ba tango même théâtre de chez nous ko bima groupe salongo yali mais on a bata maboke on a sa théâtre usaka nini wana sa théâtre or théâtre tela sa théâtre taibite théâtre za wapi film za wapi ayene ka tourner film mbala moko mais ayo bakena sa yalo bakena sa théâtre donc kozanga koyeba ndezo bomisa bato on a ba permission on a to yo bata maboke
Donc voilà, aventurier quoi. Donc voilà. Ça sonne mal. Bon, comme on est ignorant, ça va. Tout ce qu'on est les canons. Et mais Balobi, il paraît que Abandé a dominé bino moi trop. Il y a moi grillé belé. Ma bouquet, Abandé a dominé moi bino trop. Il y a qui moi grillé belé bino tout bon on sur le bien mot. Artiste mort dans le banal. Toba Joana maboke na tangi ba mame waso, mama impala, mandola lobanzo te, donc bango baki kwanga nzala ba de ba Joana ye. Donc ezabiso déjà génération, la génération ba mérite. Tu na bio tikala ko mona ete ata jour moko te mo Joana. Na ye to solo la na ye. Kasi génération na tango bango bazoke na pokwa. Biso to bimite. Nga na zo opportunité solo na bango na solo na bango na joie pe na bango. Ni a dominer biso ndenge pour jouer ensemble té ba ko dominer muto yo avant yo vanda na yo mto tsara témoignage na ye mais nga na vai na été na sa témoignage ndenge nini mabe na biso ya kaka parler le mal de quelqu'un de toba kaka mais ko ba bien mingité azako dominer banane kaka moye moko na banane non c'était groupe on yé mdo aki numéro 1 ya groupe wana yangwa c'est groupe maboke so ba groupe mangobo c'est mangobo qui coordonne na groupe wana biso to lo banini. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant pour la salle, à chaque fois au monde, groupe Salongo, Chic Choc Lengé, Siatou là, Bazo Beta, la Kwamoroboé, les lots m'ont les a sous théâtre et ça les marales sous un avoué ça c'est un mot. Théâtre est sous-souté. Comment on a fait? Vous savez, pièces les mêmes mots qui n'a pas DVD. Vous savez, pièces les mêmes mots qui n'a YouTube. Système on a les deux à sous-souté. Et ils ont pour nani système on est long. Surtout il m'a ben ça là dans salle. Théâtre est Koufa. Théâtre est Koufa parce que l'État y est moko aller au land de la paix bisoté. L'État li koko tan makamuna bisoté. C'est déjà une faute. On est commune à Kalamu pour la dissuader là. Il faut commune à Kalamu d'abord combien de groupes à théâtre dans la commune et le quoi de Bossangwana. Ce qui commune à Kalamu a joué banamte groupe théâtre ils combien na commune naie c'est bagou folklorique ils combien aïe bien noté c'est déjà une faute au départ ils l'État. La formule parenthèse moko ce qui toque na yo na banda ko na yolo awa au route faux sceptique. Basala on a balabala. Ermo tondi pe et bon ça peut full. Ba juste elle va moingir les colos. Mais l'État est là. L'État est là, mais l'État pour naïe, muto asali ndengwana bon, manfuto de kaka. Alega ma folar. Ozomona, allez moi folar et mais faux sceptique basala na balabala. Si moi na moko tomber na kati wana to libulu na mutuka moko elegana bur et dini na kati. Makam susu mais au lit ok mutoko tonga ndako te asala faux sceptique na balabala mais na mboka na biso c'est autorisé c'est permis ya moni ke au mona mbongo ya bien o bango ba wera zaka wenze côté ka ticket ko kanga sur place wana ndeza rapide mitif footable wana ndeza rapide mais organisation comme telle ils ont ça la matin on n'a pas ce temps. Donc pas ces âmes à casse na mboka na biso komona que culture oh ya biso théâtre za okufa yango lokona balande la kangote et comme dit n'importe quoi ba chaîne à télévision pe bimi bébélé ba chaîne à télévision bimi lelo avant les gars il faut fouta $200 fouta $150 donc ba petit ba yokani kaka to sala mouvement yo loba boloba donc bêtise mo salami kaka wana ba filmi ba na chaîne comme ba fouta $200 bango eleki nango pe donc bazo landelaté même chaîne à télévision landelaté qu'est-ce qu'on a fait il faut surtout jouer sur le sur la papa nanga na habité hein yo to surtout jouer rôle lelo yo sur la papa nanga Yves na habité nanga yi nandinga na za na yo na habité na goza papa na goza mwana vraiment na goza la papa na goza la mwana mais to sali ko ke yo bimi papa nanga mais comme ozuka moi foufou oboli moi foufou wana kibefu. Donc bon obimi papa nanga et télévision pas indimi nango pe télévision indimi pe donc c'est la foutaise donc biloko aboya on espèce que théâtre c'est ko faki ya moni ke libaya pancarte ya rasouté pona motonyo soit comme assoiffé place à kangeli kaka mais na moment où tu as vraiment c'est comme s'il y avait un problème dans le groupe Salongo
moment où on a retourné les sociétés zaki nini acteur local ba voyage qui zaki production ya muto munene wa kufaka on a coupé sabino moi le meilleur na pour que bo tourner nda kufaki yango moni bon tourner société zaki nini voilà oyebi un leader a dans la vision naie. Un leader a une vision naie et vision naie o yazanango. Ce qui acteur ba okota na kati ya vision naie et aussi mbaté. Il faut pas compte na vision ya leader. Muto na don ya leadership. C'est titenga sana muto yaki kolo groupe Salongo. Na ki leadership naie ay bagini ngazo ma groupe Salongo. Alors mort naie akufaki na mois de mars le 21 mars. Akufaki agina maladie bon accueilli ba traité na poto ndé côté akufelaki ba annoncé sur le 21 mars. Kukufa ne pesa ki découragement pour ba tunyonso. Et sikoyo tango leader akufi et komi guerre ya leadership ya bambolo tu bagina se aboniko mutu fa vimba mutu fa la vimba mutu vimba na yaka. Bon ozo vimba ozana mpepa kuvimbisa na katite mondingo vimba kaka. Bon muso bino ngal wana navanda kia ona pikle kaka na kolongwa te orso vida ki kala molingo longwa te o pikle kaka mon tout ça ils ont l'accès que tozwa ki na no vision ya visionnaire ye mogote alors ya ngwana moi ta mort et kotaki o bakeboye ko chaba sermo et sali ko to serme chabo to de nord kaka ba serba dina mo pe ba nord kaka alors o bani makende ba muso bani makende ba selemuki to tikali kaka bo biso na biso bambolo to tikala c'est pourquoi ngana ko zo likanisité comme la maman Nicole de Bambo avec hier ça pouvait aller to sali démarche na ba mibali ba yaki wana ba mibali ba yaki na bureau place wana ne bonga wana to sali démarche na mibali mais c'est ezaki échec les maman Nicole aye na ko mona ye na c'est maman Nicole batu bazana bango ba ya to travailler batu bazana bango mère mais pour travailler qu'est-ce qu'il vous faut mère to travailler avec idée ya sika idéologie ya sika to travailler moto soit tamba biso c'est comme ça masumo qui coordonne biso et on a repris ndenge to za lelo groupe Salongo za na terrain tinde vous allez le groupe Salongo za na terrain mais il paraît que entre bino na bino mo ko wole la nizana kati na bando presque ya groupe o kuna yokana na o te yokana na o te mais pourtant to baki bino bolungo zaka makasi auparavant bolingo ezaka makasi auparavant ezaki étape wana étape ya chitenge sana c'était différent moni étape na boti ba TJ ba flak ezaki ndenge mosusu mais les étapes na boti ba Fontarella ba Miradi Pamphéline na boti moi et comme pende to lerwana ezaka ndenge mosusu mais to ya lelo to comme na 16 to na 16 peut-être année avant si la to comme na 19 20 ou 25 to éviter biso ba mosusu to balola na commune soto na kufutelo ye ko bomba biso déjà na bato mais donc tant ezaka ndenge mosusu tant wana ezalaki soza na kisi na luketo muto oyeba te kisi na luketo ebombami nango muto ayeba te yopo arriva que zo de kisi bon ngana zo na kisi na ngaya donc de faut moni faut da peine kisi na yo moni parce que soza vide so yo za mtakala yo mtakala ah ngala zo te ozina mte ah pete na ozo il faut zo ndeko nanga so vite oza peka bongo za mabe ngai na zo na ngai neba que non avant na sala di kamuto na baluka bonanga na invoka na ndenge nanga on so na Jésus Christ na sai obela maman mutu nanga foza na plan na yo soza na plan te mabe ngana invoka Jésus Christ na invoquer Jésus Christ na bimisi mutu tala toza mingi te au voyager Côte d'Ivoire 5 ans au zongi pozaka na baninga kaka au matino na top te au koino pe na 7 mozaka tous les amis papa. Jésus-Christ a na moi je sais que sa main sur moi. Donc négocier facilité parce que na tawana izaki mutamtazo bomba eloko moi bon mais lelo et comment nango à la portée de tout le monde muto so côté téléphone côté communication les cas donc alors batu ba kasumu ki mitu na téléphone okuta 80% porno na la jeunesse porno na donc ça dit que monde est comme ndenge mususu différence c'est ça parce que bolingo pe et comment réserver tu sais que na théâtre net de joie boé il y a un film sur baïba et sac baïba téléphone non pendant que je jouais bah du téléphone na yé
baby qui a benga mobile na ya baby la Yves les là jouer baninga ba téléphone Yves soit numéro pas ba jongo na kata ba zo téléphone na poko ba bengeka mais yo papa bonsoir yo we bangate ngana ga muninga ya mwasi to sala na théâtre mais tala mwasi no ya vivana oyo et salema siko talaka entre nous est-ce que bolingoza te siko okotikila muto téléphone à 6 millions ndengini asimba sac non ndengini bolingoza do tant wana bolingoza laka siko lokola bato bakomi ebele to inondé tant to komi inondé bolingoza soute donc na plus confiance système ba bloc donc basa sina bloc naye kingandi pe na bloc non ndengeza wana tozana vie masumu tozana pa kwedi tozana bolingo tozana alinga tozana mindondo tozana Karine Pala ngamonaza elombe akebandundu comme azo travailler na momuke kuna zo ya naye aza provincial akomi maître avocat a travailler kuna na bandundu akoya na bientôt parce que faut ya na RTNC azo na boulot donc toza sonzo azali shaba azali c'est le clic c'est le salon yango wana bongo ndiko na mino kokodio kolela za ya kobe non azalaki malade akomi na ye bien il y a problème tout le blago son to abeli et comme ka abeli comme ka bakobela na kobela siko toujours modiri atika ya kobela libela to nini soki azalaki bien azalaki malade akomi bien tout le belango akomi bien c'est tout voilà akomi bien donc il va reprendre aussi bientôt azana na repos médical à reprendre donc c'est ça les groupes salon on éviter nani sustozoka na nanite mama linga to swana na yoga to swana mama linga to na mindondo to Karine Pala na mama bolingo ba wana te nani ou bien za mirmir kaka oyo lokoti ngala lingi otangela ngake mutu tel na mutu parce que par respect à ba public au watala biso surtout na ba chers internautes ba benga kibiso ba bi paraît que Masasika Bamba na ndeko na ye makala et moi problème moi mukele si vous kanate éviter on laisse tomber quoi quand je te dis groupe salongo na tangelo bato groupe salongo hein bana to lokoti ke yo yaka tia maboko yaka to tieza on laisse tomber to lobela bato na tangelo groupe salongo tango bike rumeur na ngo tangela bato nga na tangelo groupe salongo ki tozo kanate nanani ki bana bazo kanate. Moi je crois que important mingi to pesa na bato yo ba yebana ba héros oyo ba sala ki bango wana voilà pas to citer mutumo wa ye kaka boya créer pour yebana bosiko to mo citer to bimisango en vedette on laisse tomber. Voilà alors Masasika Bamba le temps zotala ba groupe comme belé bana ba bote me belé et musala mina suna valeur te ya basi baza comité ka ya mibali ba mosima ba kiss pour le ba comme succès lokola bino ba bokoma ki bozala kinango tilobe bozana kaka et c'est non ndengeni na part no motango mozo wana ndako otala bana bazo bimana ba loingi makasi ezaka mawati yoka sezaki sengo ezaka mawa ya mawa ezana bato basali baleki nanga basali musala oyo otali ke musalo nemiye mudo le sobe asali buloti eso basali bulo moi ngana ba eleki nanga travailler ko ngana va na moko nazo seka abwaki nzemu moko abodi bwaki bor moko soki matete ponga bi 200 francs donc abwaki mo bor moi donc nchofa yo zadi boma donc ça dit que ngana landi kaka ninga zolubila na seki ko ekotinga to asali loko so sali loko na yo tondima osali eloko ngana ko boya ti quand baleki esobe asali boulot eza na apo na pototi mais ayaka wa so asali biloko ça zo déjà na kitchesa osali apo bon obomelinga yi non azali ngaki na pembeni na kasabu moni bombi na yo donc aye abombani bolinga so bokabuli bo vide ti asuka nango non bien maso za wapi merci ofungule yo no fungulinga yi voilà apo asali loko na ye otaliti c'est faut tomber les maboko ça va asali loko ne bien donc asali loko ne somme ta sali loko to sali totali ton nemi zomona atona dali leki na sundiata ça va quoi. Donc nous faisons génération bazo bima pe total ke oyo yakana vidéo yo yakana beta tout bazali otozondima so tali pa elombe za bana bela boti to ba irsil bazali basila bazali o total ke oui so beti na iko impeccable quoi beti bien et ba salité te ba bêtise te to ba jouer bien non donc tondima batu il faut tondima pe batu mais baliki bala na patience parce que kondima boulongo ezama sécurité
ça fait la honte comme on a que lelo producteur aye ko vanda na hôtel HG Boye aye ko vanda kaka ba yo ga producteur wana de chambre na HG bana basi bakoma ko tonda na libanda wa chambre 22 bazo ya na boule nini balati mini jeep donc producteur azole ata priaki tala papa kibula keba polo ye moko alobaki na bible alobi kima kosambela te likambo kibula kosambela te kima na yo mais alors mon producteur aye alinga bana kosambela non moi j'ai pris Dieu mais j'ai pris Dieu balati lo mini jeep azotela ngona se kuna j'ai pris Dieu ozongumba milanini suka nango fa pengwa voilà le producteur fa pengwa na ye donc bazo pengwa sa producteur na minute moko ya muke mona fait des comptes olal bagé masasi fais-moi un scénario, cherche-moi des acteurs, actrices. Non, à mon pays, sur Massassi, bon, tu vas jouer avec Yé, Salana, Yé, Or, Bagnon, Sona, Balagay, Namtalaka. Donc voilà, ils ont Mawa. Et puis, absolument Mawa. Les locaux, qui c'est qui na coiffé. Kozaki, si, na Côte d'Ivoire, un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Moi, na Moulili, au côté d'un terrain glissant, ils ont na Moulili. Au bec tambondo, na c'est tout des coches, yo, yébité, mais ça glissant. Voilà. Kozaki, c'est quoi? Bissot, ils ont maintenu les 38 ans. Nzambe azakati na biso et Dieu azo fonctionner na kati na biso yango yo sala ke le longa na beta 38 ans na théâtre na zaka na TV et dans les blagues était dans 2 ans na sala 40 ans alors baleki oyo baye et moi yo sala moi soni na mosala ya ko encourager bazali zo ko encourager msusu excuse amso bazo lembisa ça décourage voilà et ça décourage et les lotons totali tourner ba ndeko na biso ko ba fission ça essaye mafinga plutôt ndeko na biso modero ndeko na biso aussi rock bodo bangi bazala bokabela plutôt donc bangi bazala et comme président possible comme président il y a ba artiste comédien surtout à Congo pona yo omoni idée nango ndenge nini ekokanisi nini pona bango et puis est-ce que aujourd'hui déjà temps ya koyoka bango pe kolanda vision na bango baza nango pona kokoma président eza mabete moto ye moko amoni ke aza disponible pona kokamba association eza mabete parce que moi travailler trop donc apema a comme vieux donc la comme vieux aza conseiller na biso pour que quand il y a un problème ye asunga na bisika toko raté baleki na biso so bani bazwa poste mabezate mais kofinga nde respect ya moninga kofinga c'est ce que nous évitons un président oko banda kofinga nante yo mama na yo akufa tala mutu lokola lutu siko yo mutu lokola lutu ozofinga collègue na yo mais yo président banda mutu lokola lutu c'est ba faute kaka mais ko postuler za na problème de ba postuler bazwa na ba kamba na village bassage pe basali nous sommes là des anciens mais hermoko tout ça bassage total la bango au bazo ba poste wana eza mabete pona ngo pona nani so na pona bango na pona nani oh yo moni pela ki ce bâti président et ils ont bien pona bino ke sunga bino artiste ka na na pona penako na fona pona na moni lipenda ngala se plana modero pona badi pona badi leli na badi akoza président po ba concours nous va payer kusala mapenda mutu alia badi penda modero ko ma président na mboka moko bo donc a coiffer pe di kambuko sentir que ça va donc les jours ko tele ngando nde ubi baleine wana pika mais sinon ngala se plana ngai na pona badi leli na badi kaka nde ngana se plana ngai. Voilà, Masasi Kabamba, mina babiloko yo sala au PCB plaisir pour quand encore to rozwango et tous appels les besoins tous en avoir humoriste mon ko ba bimapeli bana mboka ba défendre Congo lokwa bande ko musuba salaka et pour quand to rozwa biloko ndengo wana ozongisa biso et puis to mona yo osala ba comédien minene mboka na biso o matos la fier na humoriste lokola Kabamba Masasi. Ça ne sera pas une déception. Jour où ok na beti na baton so alibana parce na Côte d'Ivoire on a ça qui George Generation na je ba ivoirien c'était pas ivoirien ngana le kana télévision na RTI radio télé ivoirienne ngana le kina na le kapuna bato ba na Côte d'Ivoire ba bi ke Masasi aleka ki na télévision na bango tu ma famille ezo salama ngana za wana ngana ki kuna tu ma famille ezo salama ba bilo basala les dessous eza yese le kuna déjà
c'est les gars qui connaissent tout le monde qui ont bien avant les deux tant on va y passer des spectacles donc jour on a rebête à prendre un étranger comme quoi c'était une déception aux ala mais ça a que opportunité tango et mon nana opportunité et mon nana que occasion et puis ça me la producteur aïe mais ça si il y a pour défendre les couleurs donc quand on a bang la note que non il faut que la masasi ako kima ate quand on a makase et puis tous assis parce que langue peut vendre déjà langue française déjà ko sala théâtre ça la langue te mime pezali ba mime pezali ba il faut ba français ya moko donc quand on a place il y a son tête là regardez son tête là il a gros donc comme sa papa donc ils a yo qui les nango donc toi ne veux que langue te ba français ya propre wana là il faut na France français de France mais oh il y a besoin d'Afrique et contact nango pour ndater parce que ça place il y a les là et les kakaka muto yo kakaka parce que oui mais nakoli va non et toi tu me moyen toi tu me moyen so yo ko traduire en nini et voilà faut as le zolo donc est ba atunyu abina yo kokanga toi tu me moyen toi donc yo kokanga atunyu ndengwa siko on explique Scott siko jour au kende ko somme d'abina toi tu me moyen toi là il y a quoi même et ça donc à quitte là donc toi tu me moyen donc yo kokanga te momi abiso yo kokanga te il faut pas grand prêtre donc aux hommes ezali ko jouer ya biso ya Afrique et contact ba qualité wana te ezali kola aux mariage aux hommes modérés au ngobala muto modéré akobetene français belé abeti français belé na mariage kan a mais songa masas na telemi français muke lingala ebelé na masolo on se retrouve facilement donc na ilango on se retrouve facilement donc aux hommes donc c'est différent ce qui Hollandi théâtre na biso ko seka na biso mingi ezana lingala ezaka na français te ce ko traduire rango et puis ce mot difficile tu vondo na français ani comme mot difficile omoni o ko traduire rango te et comme mot difficile bozo na salovuya c'est au tchao na français j'ai fait double donc c'est comme moi difficile et puis elengi nango saveur guna voilà il faut dans la lingala donc quand jouer comme tel biso pour tout monde va complexer tous à gara soge moi borga faut français ka côté ya na français ka ba mère bazoka na français mais yo te ya ka poka ko yeko leo yebi déjà comme ka Dieu nous dit dans la Bible nous va na lingala ka te ya moni hermona se plana évêque na voici l'homme na c'est avec mukuna Pascal pour azobeta on a lingal ba comprendre que ayebi français ayebi français na yo bomba ngolo kende ko taba to français mais lingala beta lingala voici l'homme on a tabola kana lingala et puis ba comprendre très bien voilà ça doit pas complexer parfois voilà un mot na ba fanatique parce que nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission que vous aimez beaucoup Babango avec Yves Pan et un mot na ba fanatique nous surtout à groupe Salongo et surtout Kebote ko père de Moko na bino liloba na ba ndeko bota la biso et puis filmer Ogoya et ça filmer nini est-ce que pour l'instant vous allez ko pema bon voilà merci liloba on va fan d'abord toujours préparer bor Moko cabinet Mulili za cabinet Mulili za cabinet za Mulili na cabinet za Mulili so Mulili andenge nini ba kozongo mercredi prochain parce que tournage za lobby vendredi na samedi au cabinet Mulili mercredi ça programme na piste à konzo so ba kozwa image na internet en retard mais sinon mercredi prochain bozo cabinet Mulili pour ba fan bazolanda tozongi ba travaux nyonso bande ko to senga na bino to ngama sasa na senga bino bo encourager biso parfois ezaka moi bolembo les chanceliers pétroliers qui m'ont été zanga bo kan sarabiso lili lokubika bo kan sarabiso vraiment Alfred Muta bo kan sarabiso na kini awa to yangoyo tozo kende na 17 to 17 salaire yaki 200,000 na joki parler ya $100 na 92 to et comme sikoyo na 17 donc na 200,000 il faut na longola 170,000 na pia kolo lupango je reste avec 30,000 bandeko mai courant si atapata yango cha 5 donc na tukana na 20,000 na maboko bon siko ba
Aussi des jours, mikate à pamba, tchaka mikate, bon mikate longoli, mikate na tongo ya bana, ba miradi mikate. Déjà mikate, bande bozo na teke, toke penda, bisomo toujours toya penda kakbo, bobuma biso kaka, et si li bote ka biso ba kamundele na bato ba bomba bangombe na bangulu, to bando leksa mwana moko moko trolia lelo, o to dame ma colonel lobby. Do bossa la biso si li ti jour père ya mère, ma mère na père fiko mère to dame yo leka. Madame mère, l'État balianga. Donc voilà, il faut que sunga biso vraiment, sunga biso ba ami Sivette, Kobeta Changi, pasteur Francis Boyenge, oza pasteur Shalom, pasteur Shalom à Moïse V. Mami bokanisa biso toi na Kishasa, bomona vraiment toujours bato seka. Mais so bokiti na terre bo sentir que même na ko damango changer. Kodamango changer même mai odamete bon mai yango komela usali bompasite bo ermo fo mai kara et bana sumusunité madiso mai pamba sia ucha musunani na madeso ponini oh madeso komela ya pamba nengo yebani madeso ya pamba ezaka mabumuti o makoso te madeso komela ya pamba mais toi on a besoin nango kakata ya pamba et mona na kaka ermo tozoli en esprit tozongi l'esprit akala ya osimika kwanga yutafra kwanga okazika dendon on dirait que dendon na bouche tout pilipili tcheka o melango bongo dendon na bouche to le kaka mais bosunga sinon difficulté ekoti voilà pona bandeko pona liwe komela gibino liwe komela gibiso ya lekina biso mo solo ezali nzambe nda pesa ka nzambe nde abotolaka merci na boyo basungaki merci oyo batiaki financièrement oyo pe na moral kaka mususu pe mususu azana mawa mais azui temps ya kobenga te po émotion za mo makasi mais merci à tout le monde qui a participé qui nzambe abatela biso. Numéro de téléphone 089 74 80 143 089. Faut-il avoir un préfixe moko ya Willy Moucheni 00243. Ah ya Willy Moucheni na ye na tanga kaka. Ya Willy Moucheni yo ndo zwa kuna. Ya Willy yo zozo ke zozo bo. Zozo yo moko ngozo ngana bambila yo ngana bakilo po ya libanga. Non, véritable code ya moko ye wana ya Willy Moucheni 00243. Ya Willy Moucheni babina tanga yo véritable code mboka. 0040 00243 89 74 80 143 Nabi 00243 89 74 80 143 ou bien ogo be tela ba raison ngenga makanai donc mutango wa na ko de mona réseau kati et ko mon pesa mon boulot 00243 81 266 39 98 Nabi 81 266 39 98 bande ko pardon soko monike o tche di chiffre te ko sala pas aventure te o benga o pianga 7 o pia 7 chiffre 10 ko kite o pianga to o 3 etikali na debrier na model nini lo bonza déjà lo bonza moni bi oza mkolo me bilongo mususu bo meka ko boya ngope soko benginga eza pono pia 10 chiffre e koka na kende ko retirer moi borango mais soko monike et ko kidisite ko sala na aventure te ko parce que bana ba ko ya obeta na pale mosusu et bon balo ba massa salinga bitinda te mais so tinde na western na okende alinga bitinda so tinde na western na linga bitinda western na okenda ata na cash na okenda nga tinda kaka na kode mais ko sala te le balali saki yandi mosi yandi mosi balali saka ye oza wapi na midi midi oza na victoire bon kota na saloni moko yandi mosi kota awa alala aronfla ti bali bakanga banque babilamuka lamuka yekakate ye wana 16h azobima tout fatigué orge oazaki nango ya ticket lero wana wana kota musika amelango secret atika li vide ayibike bacha code yandi mosalamuka ki donc jour quelle déception azwaka nakata banque wana victoire to bandeko biso to sala ba théâtre ya boseka mais bino pe bomeka ko sala ngote so bozana ngote ya kopia biso 8 chiffres et sala moi bien te
Voilà, merci à toi Reskeng, le super comme emmène à Bossanité de Gonabiso Mabiski Papa Social, sans oublier les professeurs Claude Noma Simon Apoto à Kalakala, merci aussi na Ndekonanga John Lubila ba exébélé, sans oublier Jean-Moulou Malde Santé de Bruxelles, Kaba Kaba Mouchouko dans le Chapelle de Genève, Maréchal et Souveillé, ça reçoit les autres. Merci na Reskengi, le super comme emmène, ainsi que notre cordon Serge Piana, les boss Mekera Fungindu, Topé Samena, Massasika Bamba. Abaksama 2 personnes et puis à ça la loko mo suka pona kabana bino et ça plaisir na crise temo le fiti et c'est de qu'entang roda bébé mine français de France. À chaque fois n'a pas remercier dans les chanceliers pétroliers qui m'ont été Izanga, le chancelier pétrolier qui m'ont été Izanga moi na matete ye azakasuki avandi et babona na ibage masasi à moi fofu pona bana mwangu ba pona bana et ça la bien tozo boyate soki botindi tozo zwana biso nazo senga na pasteur fidèle Lusangu place aux alliés soki nzambe a touché ozui offrande na yo au senata song kaka masasi pe à vivre na Kinshasa to ezoboma biso mikolo yo. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est plus ça non moi histoire moi kika histoire na kopesa bokomo nango faux mais er moko faut eza histoire na ngana créer mais salama to za kobeta na biso dame to beta dame to mona kaka car moko termi pa papa moko abengi mwana ba solo na mwana ngo akatsi ngambo mutu ke tali côté na biso bo viango to mona kazo ba filmer botali ka filmer mwana katsi ngambo akoti na pharmacie le kwa na pharmacie to éviter parce que tant mwana bimi to ka zo ganga papa ster oh biso no totali oh donc mutu atemi na mutuka papa ster akiti si vitre balo bien prudence etikali bale nazwa papa ster a démarra na mutuka pa atika mwana na 500 francs na maboko a démarra biso tikala donc et ça la maroque pasteur a eu la prudence mais tel accueilli ajouté 5 c'est égalé bon côté suite nini à suivre. Voilà, merci donc merci on se retrouve prochainement sur Dino TV. Merci, bye bye.